la bisalu tata mwasi. OK. Vous comprenez? Tante, ça bien avoir tante. Pourquoi? Pour bande quoi papa n'a vie de loin. OK. Irsil péchant à black light tante. OK. O ezaki na kenda la palais. Na yé sert à fandi to sota pas de belé ba sola na yete. OK. Mais nga reconnaître nga attaque neve na. D'accord. Belle vie candila patrona. Wa kuna ben ya benga les défenseurs. OK. Ça dit n'a intérêt té. De son côté mutoyi à lobby yoyé. Côté à lobby yoyé. Mais oui, ça on manquer bango respect. OK. Nga ce qu'on a yé parce que benga les défenseurs. Ça on yo manquer si la bisalu. Na yo cadré yo par rapport à nini? Par rapport à manque à respect na mukolo. Ils ont vie privée il y a président Saï. Ils ont la vraie. Ils ont la lukuta. Ils ont vie privée na yel. Vous comprenez? Ce que ça solo. Yé m'aurait dit pourquoi ça liango. Ils ont la lukuta, ils ont la solo, ils ont vie privée il y a président Saï. Maintenant muta comme akangi photo, a tchango déjà sur internet. Au moins que alongo li privé a commission jusqu'au bateau. Mais oui, il y a encore le bas. Ils ont pas sentiment muto. Il y a un des personnes qui sont là pour te manquer. Il y a un des personnes qui sont là pour te faire ça ba bêtise. Non? Dans le bateau tout le monde va critiquer. Non, non, il s'agit de bossa musala punda. Parce que le président Saï a la moine à moukete. Vous comprenez? La vie privée à mouton, à côté à côté, peut aller on a TV non. Yem dit pourquoi ça la qui en haut. Oh, tolo ba président Saï officiellement. OK. Parce que ngana yo tebi que président Saï a ça nini. Apala mama Verongiaba. Apala mama Verongiaba. Apala mama Verongiaba. Apala mama Verongiaba. OK. Oh, puis surtout to yebe. C'est ça. Alors, en matière à l'Ibala, toi, l'autre, le président Saïté. Parce qu'il aime d'avoir enseigné Bisso. Pour ceux qui savent que maman bon fallait que non que non il y a maman Véro bah ça la rata divorce. Mais non non Inda azazo bate papa. OK. Ana mboka oyoyo et ana loi. Oh biso no soyebi au moment où yo za na mwasi na ndako bala obala religieux civilement. Vous comprenez? Okoyi kokeko kobala lisusu te. OK. Na loi epekisi. Très bien. Or bozonon nini boke bosenga divorce mais biso souhaite procédure à divorce même ba juge bango moko ba avocat ba bisaka ba bozonga boyokana tout le monde qui ndeko na biso Miss Lolo tout le monde qui na tonton Hervé bazo pesa information c'est comme si bango bazana news wana ndenge bango olé que bango ba bengaki on dirait ba bengaki na yebité yo poza mo lobeli o bengaki pe o yokaki pour le bit faut en information aux okana source o bengaki o yokaki pour ba pesa confirmation mais et là on entend le bayango yo ça dit tout si ka ba vie privée et ça ba vie privée. OK. Vous comprenez? Et tonton Hervé, moi je pense que tonton Hervé est un artiste et comédien. OK. Miss Lolo est un artiste et comédien. OK. Vous comprenez? C'est autre sur les plans artistiques. OK. C'est-à-dire Miss Lolo, tonton Hervé, président Saï. OK. Baza famille. C'est ça. Président Saï, azam mwana mukete ne tonton Luba. Yem debelo rosala. Soke za ya solo. OK. Eza la lukuta, eza vie privée. Et puis ba pesi na bango ba accès ba ya Lubango te. Nandimite lem su ba tu ba ya Lubana ba bande ko ma Véro. Nandimite. OK. Nandimite ba bande ko ya fait la fusion Saï. Nandimite. Mareti na ba point ko lobake non et loko yo sali, o loko yo sali Véro et loko sali. Toza na ba respect pe ya ba âge tout Lubango. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, la Belgique, la Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig,
tocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nyonso ba perruque kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable oso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, je nanga au sol la canine pour atteindre la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino Oyo, et ma futa, ou ngam kona sailaka, et telisaka, et ça pour teint clair, bagam, différents, et ça caramel, métis, chocolat, pour na commenter kaka, ba crème yama beaucoup ezali, ba crème yaba lèvres rose ezali, donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Bonjour, bonsoir partout dans le monde, très chers amis internautes. Bandeko nyonso oyo bolandaka biso vraiment. Na nzela ya Exemple TV, merci Nabino parce que vous allez toujours fidèle ya kotala, pe ko liker, pe ko commenter, pe ko partager ba émission oyo les kaka vraiment na chaîne Nabino préférée Exemple TV, une chaîne exemplaire. Merci Nabino nyonso et merci Deo na sima ya machine. Merci parce que vous avez ça musala na hôtel ma très bien donc makambezo kende kaka ndenge toyo kanaki. Merci vraiment et merci au cordon Barési Baza, donc Barési Baza, merci Nayo, messieurs les journalistes. Boni Boni Basango, il y a le partenaire privé, donc Yannick Chamba, Yannick veut dire Nabi Kosolola et ça la bien. Merci na Kolonza pour appeler ce souffle de vie, pour tout le monde en a reçu sur l'élo. Et je tiens à saluer encore la seule et l'unique maman, la patronne, donc la maman, maman vraiment Kofi Satou Yaba Kofi, merci Nayo et merci à Mena Mayuma Mena Babi, toujours le panaché, donc Yangone Moutou Ezo Salamakamou. Et merci encore à Joël Yamadjoge. Tant dans le bibongo na moni directement di et diang ya Filou Lucila ou donc Filou Lucila merci Nayo nakati ya Paris wana merci Nabino maître Joël Yamadjog et merci encore à Jibi hein Jibi vraiment Jibi Dimbu donc merci Nayo Jibi Dimbu nakati vraiment ya gouvernement et ezo sala be balbi pembeni ya mokonzo mona Jibi vous donc azawana donc ezo sala vraiment bien merci à tout le monde oyo vraiment ba soutenir kabiso lelo tozaka kana ba actualité tozobeta mamba masolo tolobi awa soki li solo ezate to yakati to yi awa lelo to beta masolo to solo la momuke balobi makamongo ezo kende boye ndenge nini tozana moko ya balobeli et puis artiste encore donc babi ya zala kambanga fort alobaka fort to lokela kibino yé to beta na ima solo na kolinga vraiment naza égoïste était de soza d'accord na ngai fongola ngai pona yamba invité na ngai qui est Lalouma Leba que je dis bonjour. Ouais, bonjour Orlika. Mon frère Boni. Ouais, ça va. Année à Sika. Oui. Makambo Sika. Ouais, normalement. En tout cas, merci déjà na batutu ba Holanda biso na Exemple TV. OK. Et Kolonza Mbappé si soufflé et tout le monde lelo ezangolo. Oui, belé na moment au pe ba kotina ba anda kwa malili bina moi au basal accident mais biso quand même nzamba pesi biso moi pema oyo na temps oyo donc merci na batu tout et na bossa na pété na marien coup à l'Injilo marien coup à bon séjour na Kinshasa merci beaucoup na tout vieux et bébé Chico toujours mannequin et na bossa na pété na Paul Mwamba papa social babi ba partenaire dans na robo sanate bonne guérison vraiment formidable Naomi Barcelone RK Mouchanga Champions League voilà merci vraiment merci na monio vraiment trop frais on dirait outil on dirait yaki on dirait mambezo bouger ndeni bandane bandi ouais en tout cas mambeza bien soit ba na nzambe balela raté et donc année pene bandé bien janvier février dans février pene donc il bien et bientôt au côté de mars donc mambena okenda bien merci makambozo kende bien to kozonga mona si maman muketo to leka année 2022 soki okosela la biso kaka moi recyclage ya année ndenge lekaki ba positivité zalaki côté nini négativité zalaki côté nini tant que artiste tant que on lobeli lisusu na kati ya chaîne Naomi Barcelone to moni yo zalaka wana donc ele makambo lekaki na ndenge nini. Ouais, comme bilan déjà 2022, Mambeleka qui tellement bien côté positif et tout ça les bon musala na bango ba film ezaki wana et en tout cas côté ko battre moi record to battre qui par rapport à ba histoire à bien ba
bah scénario ya bien donc ça là qui vraiment bien et à part wana to baxel sous la relation sous sa sika pour moni chaque année il faut ça la bilan pe yo moko na kota kinini na perda kinini donc bata sika bakota ki marampina izala ki bien donc to réaliser ki moi quelques ba projet musu op to za ki nango en tout cas nzamba sunga sur na 2022 et les cas qui vraiment kitoko et ba côté négativité mais ça m'a répété et côté ba négativité il y avait des morts au Izalaki et to perda qui va être cher bande ko ya biso to za ki na bango batika ki biso en tout cas ba côté positivité vraiment yango wana ponga na martela mingi pe na positivité te tant que na mona na nzambe na pema na mona toujours positif d'accord voilà au rôle ba yango wana bon continuer toujours ko s'abonner na Naomi Barcelone TV bon zo ba film bien ainsi que na Lalou Maleba TV pe Lalou Maleba TV pe za wana pour lancer la binoka musala voilà merci quand na ngana tout na moi question moko parce que na yo ki lobi likambu ya Lalou Maleba TV kovanda otali Lalou azo avancer lobika ke non ça la pe projet na ngamoko wana ezaka makanisi ke non lelo lobi pe kozalaka et non to pesi le côté na biso moko tondela bon Lalou Maleba TV la chaîne ya kala dans salama na sala chaîne wana depuis 2000 je crois entre 18 et 19 na sala chaîne wana kala mais qui part ngote qui part na ngote fa na ngo mo bablo ezanga bablo wa mikemkem so esprit et la mungi na sa nini au côté ya ngona ti mais na qui part ngo penate qui part ngote et du coup ndengo toloba toza na Naomi Barcelone TV eza naza en fait travailleur eza chaîne ngate et grâce à RK Muchanga aussi et nalala bananga mais papa il faut boulaka lobby YouTube pe ko katana sans comprendre lobby chaîne pe ko lala donc activer makambo wana chaîne na mo tsaka ba bilo amike na omona batu musuba ba fongola ba chaîne lelo ezoki bien mais yo za na chaîne na yo na monaka on ne néglige yango ne parla na rezo pe moi motivation ngabino il faut rebouler to ko ma rota moi bilo amike et gloire à Dieu ba bilo amike pe lelo ba bonne pe ba mati sikoyo tozo zila ba nombre d'air soye koki nango ba makampe mais yango te lo bananga ikopekisanga pour travailler na Barcelone TV. Merci. Donc chaîne wana na bengango za mwana oyebotami na kati ya Naomi Barcelone TV. Donc voilà. Merci comme ça je dis merci vraiment à maman Naomi Barcelone qui nous regarde donc maman Naomi Barcelone. Merci Nayo, merci Aninel Makie c'est mère yaba garçon na kati na Athènes donc merci Nayo et merci encore à Beni Boukassa na Rennes donc merci na Binonyoso merci na Djika Anas vraiment tozo démarrer tout bandi siko awa vraiment na Lalou Maleba po muyara mutamunoko babisa ngai Djika Anas ayisa kingalbi soko kutela Lalou Maleba faut se ressentir bon OK tozo se ressentir Lalou Maleba très bien naïba no momuke Lalou Maleba milinga nini yango o peut-être mususu ebimaka na monde ya bato ya théâtre pour yo za kati ya monde bato théâtre milinga bimaka nini na kati ya bato théâtre ba tant pour ma bébima et utaka nanu wapi to luka to yeba ngona no momuke et ndeto za rabu orli faut to comprendre lo moko izana bato mususu mon secret ba bien hoté vous comprenez mon secret ba bien hoté tellement déjà la théâtre to utilisateur mamoko on n'est pas des amis on est des collègues. Vous comprenez? Mais si malgré tout, tellement tout ça là, musala mo ya loba trop et tout ça là effort tout c'est réservé. Mais au kokapé kate. Vous comprenez? Pour tellement to loba déjà trop, to coup on appelle la place moi de ça enim. To betiga ali solo. Vous comprenez? Voilà. Il y a le droit de faire na Jeningoma. Jeningoma leka nanangoma depuis Maroc. Allez, to betima li solo mo boué. Du coup, na ngi li solo ne bimé. Et bimé pas battu mususu. Pas battu mususu. Carrément ça ene. Donc ngana Jenim de ça ene. To bimi si li solo. Pour ce ngana to beti li solo. To bino li solo est un secret. Vous comprenez? Pour mon secret, ils ont le moko et le roi sacré en fait.
Tu comprends? Ata to bebani nini, le quoi to bagi to garder secret, to bimisango te, il faut to sela yango. Mais ce qu'on y a robima pour pas te belé ba ko bomba secrété. Tu comprends? Ce que na théâtre to ramili mo tumbi. Donc motema moto nde na yoki fona ke koluka kinga na sani na loba. Ya mona ape susu. Lika mususu la lou expliquer Orly na ndenge mo ya bien. Mais Orly azonga ke na ngokuna interpréter mabe. Mweble wa mbilinge bimaka. Sikoyo ya théâtre pe bomba marate. Et pas Orly, et que pas kingani, J'aime maman ça yeni. Il faut ngam sikoyo tellement tu as rappelé la notion yo tout na mudute. Malamo ko ale na réagir. Vous comprenez maman tout ce que bimaka. Or so na yoki likambo. Faut na benga propriétaire yemoko. Vous comprenez? Et les zanga sko biso na théâtre yangwana. Ya omoni nana loba elo moko na linga na sepela vraiment te komi kumisa na hypocrite. Ti ngana loba terme wana te. Po atanga nobela ngana hypocrite nana omona mutema no. Vous comprenez? Parce que l'or eboma biso na théâtre on est des lâches. Oh, Olobi? On est des lâches. Toi ba lâche na théâtre. Na wa mamba solo. Vas-y, oh. Toi ba lâche pourquoi? Parce que toi na titidi ya ko tuna likambute. Ya ko fronter mutu en face te malamo na seni. Na YouTube na TV. OK, ouais. Ou soit na kangeli mutu mbamoko kanda na mutema. Or, ngana kangela Orly kanda. Orly yebinete ke ngana kangeli kanda. Mais to kuta ndo lie to meli. Ozo comment? Wana suko yona mutema no za nini? Ozo nyonga yomo yimdo ozo nyokwama. Po Orly sola no pembe. OK. Ozo comment? Sikoyo or, so na problème na Orly, na kandane. So na monio. Na biso en tout cas Orly mambosala iko bandalilo ngana oza nini? To solate. C'est-à-dire Orly peut avoir déjà garde. Aïe que te anglais on a été solate. Attends to kuta ni wapi? To zana ba respect. Parce que monde. Mais na la problème na yo to kuta ni to seki, to lié to meli. Or ya mwezo parmi ba cause ba liwo msusu. Lelo. Attends na vie théâtre te. Attends na vie normale. So na yo kana anote fona l'action claire na yo kana anote. Ou so na yo ki likambu na kombo na nga. Carrément fona bengo na téléphone non père na yo ki boye. Zo comprends parce que yo me doit mieux placer pour expliquer ngaten no ko yi bongo te. Ta to sola gango na anglais oyo. Mais ça ki ndenge yo ba yebisu yo te. Carrément c'est ni. Na comprendre maman ezali bongo te. OK no ko to sa nini. Tout ça c'est ce que lo zanga na biso da théâtre ya moi. OK. Voilà. Ya mona ba mbilinga bima. Ba mbilinga donc en vrai dire tokolo ba ke non na bato théâtre c'est que ba songi baza ebele. Oh, mais ça partout papa. Et on a théâtre, songi na théâtre. Songi na théâtre. Il y a partout même na banque, même na ba député, même na songi aller. OK. Vous comprenez? So songi na nini. C'est-à-dire neto benga likunya na jalousie. OK. Vous comprenez Orly? Orly on travaille pas barizi. Siko na mutumo a sepela na Orly te. OK. Souci ne pas nini. Il pas ça nini. A comment on a pas barizi. Or c'est simple. Mon homme dans la capacité na ba qualité na e. OK. Vous comprenez tonton? OK. C'est-à-dire yo pe salara CV no so senga CV, oui na on peut barizi. Et des fois, il y a un régime dans mon colo chaîne. OK. So il a engagé 4 journalistes. Et des fois, il y a poche nae. OK. Vous comprenez? D'accord. Si koyo ngane ko sa gi songi il pas ba rési pour na Orly. Mais là on ça que place to banina ba rési ngana éviter. OK. Savoir faire na ye peut-être on doit garder confiance pour ba rési ngana éviter. Ngana ko tonga. Na tongi. Vous comprenez? Si koyo c'est peut écouter na mutu moko yepe nzamba oloba. Ay botongi pas ensemble. À la super c'est nini? Atengo mutu mo ngaka mo kangela Orly bakanda. Mo yo pe c'est yo fa non le yem dobima. Mais yo oyebi lo côté ni nezoleka wana. Mais or que ça déjà il au moins beta maki. Vous comprenez? Les amanduka ba faible. Songi il faut arrêter par contre mo zomi boba. Merci. Donc merci. Voilà. Merci vraiment il kambo wana tango yeye elukaki na banda wana poto en terminer to kende place autre linga to koma.
place to ngete koma eza au fait nini lelo to moni ba chaîne ndenge fungwama ba chaîne ebele ezali to moni yo lelo za na Naomi Barcelone osala ba émission au sala makam presque nyonso elekaka kuna na kati yo zali wana ozalaka toujours présent to mona avant Naomi Barcelone ya to za lelo na chaîne ya maman na biso aussi la Bisalo qui est SB to za na maman na biso avant non bon ça place on avant Naomi Barcelone ya te OK Naomi Barcelone ezalaki déjà. Ezalaki déjà. SB et na sima. Donc il y a sima. Voilà, donc Naomi Barcelone de pesi ba SB ba goût et ça la chaîne. OK. Mais c'est un abisso de l'ingé mingsi la bisal voilà. Merci vraiment, merci. Tocha que non Naomi Barcelone ya ki liboso après si la bisalu a yeko bimisa chaîne après Belvikandi ezalaki déjà donc ba chaîne wana nyonso mais lelo soki totali ba chaîne ndenge ezali ndenge koma okende plupart bato bakoma kokotisa ba mabe eza plus bato théâtre et plus bato théâtre o baza focaliser na makambu ya internet comme ba journaliste lelo tozomona ba noko kingani papa leki kingani mama leki kingani nini kingani bato bakoma kobimisa trouble est-ce que ba idée wana ya kokoma ba mama leki kingani noko kingani eza bien ou eza mabe? Eza mabe. Pardon? Eza mabe, c'est ça on appelle flatterie. OK. Donc du coup, dans tout maman flatterie. Vous comprenez? Ouais. Et mabe, oh comment on a recommandé un comédien? Na comment sous porte parole à comédien? OK. Tiens. C'est rôle dans la bossani. OK. Vous comprenez? Donc Batou, bazo comprend rôle na bango souti. Nana le kana TV pour dans kumisa Mutumo Songolo. Moi je pense qu'il a gagné confiance, il a confiance. Mouton a retourné à battre pas naïe. Soit dans ma yé les bas sage. Car il m'a fait comprendre que yo pour faire mouton. Comment yo a rana masula battre? OK. Comment yo a rana combat battre? Et puis ndebo nda osala ba chantage na combat ba sera battre, ba combat no battre. Mutatinda bino ate? On se comprend, mutatinda bino ate. OK. Or ça m'a bé. Soki net par exemple la SB pour les lots na ba chaîne là tout le monde na ba SB tout le monde ba Bella tout le monde Barcelone TV ça dit ba chaîne na théâtre OK vous comprenez donc les lots ta fierté na biso na ba chaîne wana les lots to sa musala kitoko sikoyo na la na muki na maintenant ni na SB ba benga ngate donc c'est il faut na créer ce ko na créer même so lo mo boy ah faut na ko finga ba na kombo ya pomba sensi la bisal. Sikoyo dona ko finga posa nini ba benganga pour na jouer. Or muto no linga sa la jewana mama na mbiaka na mamba théâtre sakana te. O biso do fana ba palette yo kuté na musala wana. Quelque part on sa nini a seka. En talomba mon ali soit te waza faux a vrai. Vous comprenez Orly? Pour nega no yo tonga bato pas ser na ngasila. Kende pe na zora komba sila yo tonga pas ser mususu. Be pas noro mususu. OK. Vous comprenez? C'est-à-dire asko mayele. A comprendre omba mo a de la loufo. La loi vérité. Et puis on a thème de côté langa. Parce que vient na so muku a bongo aloba proverbe mo et loko e côté loko le ka raison ate. Et loko e défendre le ka musana yo ezati. OK. Pour moi, un comédien. Faut na fandi pena be téléphone et côté allo appelle monsieur maman na so Belfican. Allons la lou. Lobby au jouer na Bella TV. C'est-à-dire na ta fier. Musala na ngam de sayeni et bengi ngakuna. Na uzala fierté soki ma finga na ngam de bengi ngakuna. Na uzala fierté. OK. Vous comprenez? Mais on dirait bien peu ba artiste et comment est l'euro moro poto lo banana minute to na na pour artiste. Donc bino ba artiste et comment est l'euro moro lo quoi ceux qui Belvikandi ya bengi yo OK pas Belvikandi o mi pesi corps et âme pas Belvikandi nde yango pousser yo okoma ko finga lo quoi yo zape mo lobelo lo ba rapport simba micro ça la rappel be mission et pesi yo po okoma ko finga sikoyo pour ya sila bisalo okoma ko attaquer bango peut-être musu bat baluka ba choka na ba émission bando sala tenga na lobela kaka ngai kana ngai eza boye donc pesi position no moko boye na bomi projet carrément na bomi en fait na bomi profession vous comprenez parce que aux journaliste rôle à journaliste to yebi yango déontologie journalistique to yebi yango OK
Vous comprenez? Et ça pour que l'information, pour vérifier au PC en temps réel. C'est-à-dire, journaliste là, au milieu du village. Vous comprenez? Parce que bateau la biso bana poste base d'information en temps réel. C'est-à-dire, n'angam ya Orly, faut base d'information. N'angam balalou faut base d'information. Parce que c'est na se focaliser place moko. Siko Moussa na rôle na ezanine. Donc faut na pesa rapport siko information kuna bana ba pesa ngo. Or to boma. Bellevue Kandi pas à la Bellevue Kandi. OK. Azane Bellevue pour ma finga de. OK. Vous comprenez? Asa succès ton. Oh biso le fan na ba parler to tali pas major. Vous comprenez? Donc azala Bellevue te pour ba au fingele batu na TV non. Atinda mudute. Atinda te. Ça dit biso mort fandi pour na biso tout le monde to sala ngo pour ba ta biso ka. N'est-ce que pour nous on s'appelle merde, c'est bêtise. Et puis ça tali bien. La plupart il y a bateau finga ka bateau kumisa tout ça la rabetu tout ça boye. Bwana mama na biso akuna bwana velo côté. Banda otana ba théâtre ekoti. Oti ko mona ba jouer kuna ba jouer raté. OK. Zoko ba jouer raté, peu importe ba comédien, peu importe ba journaliste. OK. On va mi communiser ba comédien. OK. Ba jouer raté. Parce qu'on a non perdre bien dans ça ani. Parce que nga pe na comédien. OK. Les na zui quand des charges yo lobila ngambu mo o batindi ngate. Batinda ka mudute. Ba sentiment na biso nde mute komisa ka biso bongo. Siko nga mona mitala. Nga na comédien, na ka ofinga batu, na ka loba po na ngamume na jouer raté. OK. Pour yon na team de défendre le corps nous. Les bon ça scénario. Ba tala non, au fait tout ça non, ba capacité na ye par rapport à rôle et au Simba. Bon ça on te ko finga batu. Parce que bisanga le msuna na Naomi Barcelone TV, toi na pas profil moro boye. Ah, ce qu'on faut to zora mu duma finga la biso batu. To tsaye wana. Non, on te boye musala. On dirait batu ya théâtre belé ba kota na bango ba comment na ba journaliste ba chroniqueur ya internet ba yaka ka pona ko finga ya mso azui parti na ka po finga o wana azui parti na po finga donc peut ça ya mso peut-être en pleur wana a luka yango na théâtre zo yango te yango ya comment eza bêtise. Eza bêtise makasi Orly. Na bato yo ba raisonnaka. Carrément ba tsa musika ba mon pona na internet. OK. Lelo YouTube munyo swazana e libre ya ça ni ya ça o alinga sala. Bakangana ba mudute ba peksa mudute. Vous comprenez? Ce qui lelo ba décider ba bon to masko rolandela. Et belele msu ba otika mambo sala. OK. Et belé. Vous comprenez Orly net nga lelo na ko sala musala mo ya bénévolat bongo te. OK. Vous comprenez? Yom do c'est limité. Nga na comédien boy. Parce qu'on aime pas si l'aime tout et longi na ngambu moro boy. OK. Kingam na mi bomiti. Ngam na mi bomiti parce que na mi to na ko mi limité. OK. Oh, na ngambu kuna nsu bana posa na nga. Profil na nga, je na nga. Et manquer na ngambu wana parce que ba benga ngate po ba bi nga na koma kuna. Carrément ngam na mi bomi. OK. Oh, nga na la produit. Biso ba artiste doit ba produit. OK. Faut na teka ma partout. Vous comprenez Orly? OK. Faut na teka ma partout. Ça dit petit nanga Kevin Sydney. Na pese mot de place ali Aigle. A comme ma film maintenant, na j'ai offert la loi of Kota. Neng mona Jérémy Chaban. Là zo comme non la loufa Kota a. Parce que ngana Jérémy so de coopérater. Mais là Kevin. Au moins de gars perte pour nanga. Parce qu'on a dit on a botanan. Eh ben luke lorsqu'on mouvement adore ça nengo bien te tout ça et kakapo. La lou de Hassani. Après ça tanda ngam na mbumi en tant qu'artiste. Et lorsque nous zanga batu ya ngwana. Et lorsque zanga batu ya ngwana. Donc tout le bas que non batu mingi ba o bazo beya ko baby c'est ça batu bazo uta na monde théâtre ba ko ba journal ba on ne mbo chaka fait. Oh. Mais oui c'est na fait na comprendre que le renonce les a bien dit. Mais yo pose chroniqueur c'est que non. Nga batu tout ba yebi que na za véridique. OK. Nga. Vous comprenez ba ya tout ya théâtre ba ya nga. Ba ya tout ya théâtre ba ya. Côté aux ana bébé na moi. Ba ya tout. Et puis Orly na personne devoir frère. Banda ko ke tuna na ba ya wana nyonso tout. Otika oyoka sango mabe ya la luté.
sango mabe ala lo yoka ngote oyoka ngote na bayana na même na ba master même na baleki même na baleki net fait que toke na ba net ba petit na nga ya basi ba biso ka yaya na bon yaya ba petit na ba Arline Woko bon séjour en Afrique d'ici leki na OK bon séjour Arline Woko ba biso wana yaya grâce welo ba biso wana yaya ba petit na nga ba merveille Mbappé tangata ba biso wana yaya ba Léance Makessa ba Naomi Lokwa ba Milagros zoko mo ba Jibiti Pito ba petit ba belé boye biso que non wana yaya même okena ba leki ya mibali boye biso clair même ba master ou ba génération boye biso clair ba master bozana même génération bozana bango bien bien bon terme bien oui comprendre ba tout OK même na ba journaliste ba nani tout lelo Lalou Maleba a dirigé un groupe ya Nomi Barcelone groupe comment on les a les formidables il dirige un nos chef une fois qui peut-être ba master non nyonso peut-être ndengo zalaka na bango ndengo vandaka na bango ko gera bango non ndenge nini so peut-être em suba ye na kata groupe ouais parce que ba ye ndeni ba ye ko visiter oui ça dit so ye qui ba kiti zawa très bien ba kiti to ezawana invité à Fandi to so la so kuna to sa musala selon ordre musala très bien Lalou Maleba boni Jimmy Limbondo ada très bien Limbondo la monnaie na Saint-Valentin pas baby la donja en tout cas conception et ça livre vraiment kitoko eh tozo linga boye tozo bosser kuna Jimmy Limbondo bagarère appelle Lalou bagarère vous comprenez tout mon ani to pèse énergie chaîner ça nini et puis ça marche en trois conception là il y a Saint-Valentin c'est là ouais rien à faire les camomos rien à faire donc et l'autre côté on est des amis on est des collègues tout ça Moussala voilà donc Jimmy donc toloba par exemple pardon Lalou Maleba donc na ba collègue ne tout azalaka na bango en bon terme mon père a visité biso en tout cas aux arabiens OK on comprendre yebi boulot na biso senga ozala moto akanda pona nini non nga te en tout cas nga kande ya na boulot rigueur ya na boulot OK nga vraiment ba tout li ba tout tata ba invité na so ba na tournage OK c'est notre urgence là monsieur ya pendo mbasi OK il y a plaza quand même biaka parce que soit yé à considérer dans Lalou donc faut il y a pas ya kutanga sikoyo na logique moko pe boy vous comprenez et puis que dans Lalou na tango boulot akendaka boy azara pe rapide vous comprenez na hiver oyati mona quelque na bani conséquences non veut pas mona non c'est que petit na akubisi vraiment esprit vous comprenez pas c'est esprit ngo tozonga pa na bango moko. Donc voilà. Merci vraiment. Nous avons un lisangu, na poya nengo simba rapenda lisangu. To ba nona loko moko. Tango to mona nenga tuna ke liboso ya bato bazo ba kombo, emso oazi ngai tatale kingani ngai kingani ngai kina. Ngeti ko ndeti yo. Yo to loba nakati ya Nomi Barcelone ozalaka noko, oza papa kulutu oza nani? Te ngala Lalou Maleba. OK. Mais c'est Flamingo. Pourquoi pona tena opona ba kombo opona no zo kombo monte. Kombo nazo kombo ne tiana. Ozo kombo ne batu balobaka nga tata kulutu ngai mama leki ngai. Nga papa leki Belvi. Belvi ngai. Nga tata mwasi sila. Sila bisalo ngai nani boy. Poni yo pona ngote. Te nga na repona ngote. Parce que je suis pas flatteur. OK. Oh, disons je suis pas flatteur. Naza flatteur te. Oh. Même on a le banayo. Non le bano. Oh nyonso basala wana ba flatteur. Non le bano eza flatterie. OK. Eza flatterie o ko futa ne lokote. OK. On se comprend. OK. Nga nde muninga na donc na rolo bandeni. Si la bisalu tata mwasi. OK. Je comprends. Tante, ça benga ba tante. Pourquoi? Pour bande quoi papa na nga vie de loin. OK. Ursule Péchanga Black Light tante. OK. O ezaki na kendaka la palais. Na ye sera fandi to sota ba tebele ba sola na yete. OK. Mais nga reconnaître nga attaque neve na ye. D'accord. Belle vie candidate patrona. Wa kuna benga ya benga nga les défenseurs. OK. Ça dit na intérêt te. De son côté muto yi a lobby yo yi. Koto a lobby yo. Mais oui, soko manquer bango respect. OK. Nga ce qu'on a yé parce que benga nga les défenseurs. Soko yo manquer si la bisalu. Na yo cadrer yo par rapport à nini? Par rapport à manque à respect na mukolo. Parce que pour talaka ba français ba belo ba terme moko respecter les gars qui ont vécu. C'est ça.
Vous comprenez? Très bien. Si vous manquez si la bissal ou non, vous recadrez. Si vous manquez irsil péchant, vous avez leki. Non, vous recadrez. Si vous avez passé à la bonne, tant que vous avez un rapport, non, déjà ça la maka. Il y a biloko bongo et ça la maka. Tant que ça la maka. Non, na yokate na vandi bo na yoki ke lalu ayaki atakaki. Tenaya kaka, nasko ngako take nanga ezaka na en fait ko take nanga ya poliment. OK. Zo ko nga taka na sagesse. OK. Ça dit na ye na pesi conseil awa. OK. Na pesi conseil awa. OK. Ça dit to tika yango e sala mabe. Ba ser wana be ba vie na biso wana. Bana bona posate. OK. Tu ya to finga ba to ba réunité. OK. Ba sala déjà ba succès kala. Bana ba succès bana ba combo lelo. Pour les autres, on va décider que non, toi, on a bisoté. Merci. Merci. Tant qu'on a place, on a pour la bisoté. Bon, le bisoté, on a bisoté. Mais quand vous voulez, comme la lumaleba, tout le monde est dans le monde de la musique. Les lettres bimi, au fil de l'omide, acheter ba combo ya ba. Ba combo. Idée on a conception, on a abibotanga sous combo na ngati comme temps on bisoba. Ouais. Ça dit, on est boyé, toi ba responsable. OK. Tu mets ta vie à musique et non vie privée. Tu as ma vie privée à battre. Vous comprenez? Attends, Orlando Zapoye, au fan de tout le monde, père nous va finir. D'accord. Tu as manqué respect. Très bien. Donc, pour nous faire l'homme, à ça là qui bien, c'est-à-dire, les lots YouTube et comme on va laisser aller trop. OK. C'est-à-dire, nous avons fan d'année à finir les gars à moutou. OK. Vous comprenez? Tu as appelé nos respect à âge. OK. Tu as l'homme comme mais faut tu as respect à âge. Net aux arbres, il y a même dans le monde d'art. Ok. Est-ce qu'il peut être à lettre? Ok. Ah. Est-ce qu'il peut être à lettre? Et tu as des lettres. Tu as des lettres. En fait, il y a le bac. Nana posa li sous mutu. Alors comme on a afin de battre. Attends, quand ça comme on a pas publié rango. Ne peut monde honorable d'Acosta. Il n'est pas publié que comme on a dit comme on a monté dans le songolo. Ok. Aboya kanaï. Ok. C'est déjà normal pour pas bêtises les gars trop. Bêtises oui. Ngana yaka soko o manqué ba vie wana de na fandi bo manqué Omar ka bo ngata yo moko. OK. So na moni que baza bon na ba promotion na tiki nanga. OK. Mais so Nathalie que non ou les qui moko bo été. Faut tu encadrer yo. OK. Tu recadrer yo. Même ata ba vena so aswani bango na bango. Ngana yaka nde ba lo ba mukolo ba pia ke conseil té. Mais so likambo ezali ba sala ani ba lo baka. Na ra oloba na ba no papa bino bo ba père na biso. Bino mo la clip son nzela. Parce que soki bino bomo ke na ba milinga. Parce que po biso ba leki na bino be ba na biso sa to suka. OK. C'est que bino bo bon sa comportement na bino nanu. Po biso ba o pe tozo to na sima. OK. To le capé ba leki musu ba za yeni ba o yapi. OK. Soki génération o ya bino. Bozo finga na bozo swana. Bote ya zomini. Ngana ya bongo. OK. Mais na ya te Yaya wana na lingaka te, maman wana te. Nakendaka pa Belgique quand il a patrona. Ma maman chérie, nakenda pas Sila, nakenda pas Irsi Pechanga, pas Nicole Bakata, pas Gabriel, pas tout. Nakendaka kuna. Ba sœur na nga so ba moninga lalu leki na biso. Même ba vie na biso ya mibali. En tout cas ba tout. Nazara. Ba tout yo kendaka ba tout o soki likambo bimi oya. Naka flatter. Peut vendre ça non mesa o no flatter, peut vendre ça non likambo na mesa po makambo eye, makambo eza na ngato en cheminer poto ya koma place wana. La luma leba, le star le loba star soki ba bali ba sali na bango e ba na miso batu. To mona phénomène mo makambo ke bimi to kamo to vandi to lali to la monga ba pa to moni le président Fiston Saï a sali mariage à Bali. Mais tandis que tu as déjà que tu as la maman Vérona. Mais tu comme boye mbala moko subitement pour abali et le bami internet et déranger mi tema ya batu trop. La luma le banabi ko za muto ba actualité. Et tant que nanu mo pandi sango to longolo non na po artiste et tant que mo pandi sango yo yaka. Tango yoka ki yango. Et ça là qui non ndingini. Na pesu dans mbote la master na les banquiers. Les banquiers Stéphane Jobéa. Puissance la binga na benga KO. Donc, il y a soit Kabita ou Ramukusa. Dans les banquiers, on a fait ce bambote, on a Stéphane Jobéa. Et puis, Michangani, moi, ça Pembe, moi, c'est Mossa Rankin, Arena Rankin, n'a pas tout. Michangani, en direct, Dubaï, on a fait ce bambote, place sur Ali. Et dans Monaki, oui, c'est de Monaki, c'est aussi. D'accord. Production de l'autre, comment à Krona YouTube. C'est ça. Mais, et là, on a Oluba. Ils ont vie privée, il y a président Saï. Et ça, la vraie. Et ça, la Lukuta.
eza vie privée na ye. Vous comprenez? Ce que ça solo, il y a pourquoi ça liango. Vous comprenez? Bon, tout cas, on a terre maintenant qui est solo. OK. Si quoi? On a sonné au fan de la TV pour aller au Bélango. Et fout en année. OK. Bah fout en combien? OK. Vous comprenez? Tout ça, on a respect à Batou. OK. Parce que récemment, monsieur Salami est bien. Il y a un monde qui a finger pourquoi? Président Saï, Adam Mouana Moukete. Vous comprenez? Adam quand même un grand nom dans Mboka Oyo. Makasi. On mérite un respect nan. Vous comprenez? Adam parmi la fierté à Mboka Oyo. Oh, bah fan de président de la République, fan de Seka le quoi? Le président de Seka de Seka. N'habite n'y va ce que là. Non, c'est que c'est fiston Saï Saï. Vous comprenez, Orly? Tu vois les canaux TVT pour te dire que tu as la vie privée à Batou. Ils allaient à Lukuta, ils allaient à Solo, la vie privée à président Saï. Maintenant, on a une photo, à Tchango déjà l'internet, on montre que à l'ongoli privé, à commission Rosco Batou. Mais oui, il y a encore le bas. Et ça, c'est un sentiment moutou. Il y a un des personnes qui sont là pour te dire manquer. Il y a un des personnes qui sont là pour te dire ça va bêtise. Non? Dans le bateau, tout le monde va critiquer. Non, non, il s'agit de Bossa Moussala Punda. Parce que le président Saï a la moine à Moukete. Vous comprenez? La vie privée à Moutoro, à côté à Moté, peut aller mon à TV. Non. Il y a dit pourquoi ça la qui en haut. C'est ça le contraire. C'est ça solo biso de yébité. Mais il moins de comprendre que à ça moine à Moukete, beaucoup de fingate. Voilà, si on a un conseil, on peut ça mon conseil dans la privée. Mais est-ce qu'on a des journalistes? Ouais, on peut ça conseil privé, on peut ça, ça, mais tant que des journalistes, ça l'émission, il y a eu de ceux, on va peine à zozo, Jumonzela. Pourtant, on a des photos, des publications, salamagi. Et puis si des Batunzela, Bajunzela, Bakomi Koloba, quand des Toloba qui sont journalistes, on va bien à Maraba, Nainoko Yakel, Naim Mutuentel, Bango Baye, Bandi Koloba, Bakosala, Bamakambunyoso. Basala Bamakambunyoso, sur la tozo, on a po ya qui journalisme, oh, ndeko bakota obisonye so artiste to kota to koma osala tant bazo kende na yango pona yo etant que muto pasi makalisango okolo ba na bango il faut lugra information na source et voilà pour information na source la luma leba kota la bandeko na biso oyo baza ba journal baza ba comédien mais lelo ba koma kosala ba émission ya te ba émission ya internet kota la ndeko ba émission mo ute koleka ana yebi kolanda ki yango pe to moni ndeko na biso ya mwasi na noko ya ba kuka noko na bango ba se pointer na place wana koloba ko pesa information on dirait bango bazala ki pour citer le nom to mona ki ndeko na biso Miss Lolo to mona ki na tonton Hervé bazo pesa information c'est comme si bango bazana news wana ndenge bango olé que bango ba bengaki on dirait ba bengaki na yebité yo poza mo lobeli o bengaki pe o yokaki pour le bit faut en information ozoka na source o bengaki o yokaki pour ba pesa confirmation. Mais et là on entend le bayango yo. Ça dit tout ce qui a vie privée et ça va vie privée. OK. Vous comprenez? Et tonton Hervé, moi je pense que tonton Hervé est un artiste et comédien. OK. Miss Lolo est un artiste et comédien. OK. Vous comprenez? C'est autre sur les plans artistiques. OK. Ça dit Miss Lolo, tonton Hervé, président Saï. OK. Baza famille. C'est ça. Pour le Botibiso, ils ont comédie. Ok. Ils ont art ou tout ça là. Internet est nassima. Vous comprenez? C'est-à-dire, avant de dire tout le monde, il faut que tu aies la nan ou paix. Autre le nan. Sur les rangs. Ouais. Vous comprenez? Président ça, le président. Il y a tonton Hervé, il y a Miss Lolo. Parce que Miss Lolo a eu un phénomène. Ok. On se comprend. C'est-à-dire qu'il faut que bombe soto na biso bato théâtre. So à la place na ya étalé. Peu importe vérité na royeba. Pour ni faut ni histoire on na YouTube on ba vie danger. So comment lobby YouTube est osaté. Na ko entretenir relation nini, bien la relation nini. OK. On se comprend. Très bien. Président Saï Azam mwana mukete ne toto luba ah. Yem de belo rosala. So que za ya solo. OK. Ezala lukuta, eza vie privée ne. Et puis ba pesi na bango ba accès ba ya luba ngote. Nan limite lem su ba tu ba ya luba na ba wande ko ma vero. Nan limite. OK. Nan limite ba wande ko ya fait la so fison ça.
nandimi te mareti na ba point kolobake non eloko yo sali véro eloko sali toza na ba respect pe ya ba âge to lo bangwa ko citoyen mudu te en réalité na vie artistique bon ba ho citoyen président Saïté c'est ça OK si réellement ça bongo bo bengi na privé OK pour nous voir dans la TV vérité nion surtout ils ont na maboko affichon ça il y a président Saï OK yem tayebi eloko nini alinga sala no mona zazoba ba photo azazoba te vous pensez que bino moleki ye na marambetali libala na bato ba oloba nani sabala OK nana yebi vi mais tonton va bala bon na yebité miso na yebité OK oh tolo ba président ça officiellement OK parce que ngana yo toyebi que président ça ya nini abala mama Verongiaba OK oh biso tout oyebe c'est ça alors na matière à libala toi le loro tolo ba président ça été OK parce que yem da enseigner biso pour ceux qui zalaki mama bongo fallait to yokana no ke non yena mama Véro ba sala kata divorce mais non inda azazoba te papa OK ana mboka oyo ya na loi oh biso no soyebi au moment où yo za na mwasi na ndako obala religieux civilement vous comprenez okoyi ko bala lisusu te OK c'est ça na loi epekisi très bien or bozwana nini bosenga divorce mais biso no soyebi procédure à divorce OK même ba juge bango moko ba avocat ba ibisaka ba bozonga boyokana vous comprenez sikoyo YouTube et ça accepté ya to loba OK bongo lobiler YouTube e kozala te OK très bien ba relation nini auto entretenir mais auto tikala nango très bien c'est to koma binemi pona libela très bien vous comprenez tout ça na ba respect sikoyo c'est ça qui j'ai mais lobi no bomoni ba l'actif sikoyo image nango mobimba OK pour image kana TV to senga ouais tout changer discours tout senga pardon non sikoyo ozo no maluba et là, ils ont comme ça sur la vidéo. OK. Tout le monde a parti wana. Oh nan. Moi ça dobina, moi ça kotaki. Et tout le monde a présent ça à la télé. Que bien nous besoin d'une information clé, sire. Vous faites ça sur la ciné OK. Vidéo mo bimbati. Tout tika ba makambu oyo. Tout ça ba comédien, tout ça ba ndeko. Et là que je suis artiste et comédien, fait ça souci na bisonion tout. Bomba yango. OK. Et le roi babi bon, le totine makala, c'est binos bossé qui makala. OK. C'est pas bien. Qui to côté na ba vie privée ya bato. OK. Totika la luma leba tozonga no mwa mukesima. Est-ce que eloko o to monaka kala ezaka eloko moko o esalamaka ba coach da Costa basalaka yango na ba ndeko na biso misusu ba base elo basalaka. Tangu news na ngoya ko bima maka réalité na ngoya ko bima bato belé batikala na soni. Tolo baka eloko ezaba ba genre moi ba bongo te. Nabi na yo. Président Saï c'est un comédien. OK. Vous comprenez? Na masola ba one man show. Tout ça fier na ba président Saï wana. OK. Tout ça fier na ba phénomène, tout ça fier na ba vie de loin. Baba icône baba icône autre wana bango. OK. Les aussi photo que défendre mboka sur le plan one man show ba type wana. OK. Vous comprenez? Ba type wana. De baba comédien mi kete na mboko to banda osakanela kombo na bolo kwa so eloni non. Président Saï est un comédien. OK. Il faut jouer dans le public. OK. Vous comprenez? OK. Vous avez plan Bezali. OK. Si quoi, on a une mission nous sommes ça là-bas finga. C'est le président Saï bon. Na enregistré nions tout ngala bino. Nani? Pour zapper ah la justice. Ah. Pour y zapper muta chocho. So ka lo bisko ngala enregistré nions tout. Alors ngala bino sko to kera. Toke la justice. Bino bwana ba preuve. O bino bolobi que oui, eza penali bala ngala sali mama Véro boye. Alors il peut quoi ça ni abimisi vidéo ezan o etikala ki. OK. Parce que elle rentre ça. OK. To senga pardon. To fukama. To linga ko sala mabete simana to senga pardon. Non, eza politique amabe. Merci eza politique amabe Lalou na yebité. Et là on est yozo condamné et pas bandeko oyo.
entre temps za artiste akomi ko simba micro lokola yo akomi ko yamba pe baninga akomi yamba pe bande ko lobela kaka ndeto lobaka na ba chaîne ngo pona ko luka mais eloko nini oyo zo condamner ya mabe ozo mone pa bande ko na biso eloko o bango bazo provokaka na place o makambo ekozala te mais bango ba sala ke makambo ezala to boma musala yo kufa musala ya bato musala ya bato ezo kufa. OK ozo comprendre musala ya bato ezo kufa ya bato batangela soki yo osala ngo pona manque à faire yeba eza na bato mosusu baosala ngo bulo na bango yaloka bavene so ba adoyiwe na profiter na pesa ve mbote adoyiwe journaliste charismatique ya ado bokozwa no bokosala no réunion moko te mpona babato aboye adoyiwe doyongo talie boye na niveau présenté non kitoko bizoko mwa bajournaliste otoko basintia kapashi Cynthia Kapashi donc parmi bato faut tsaka ba on a ligne. On se comprend. Ba Cynthia Kapashi. Donc ezoboma musala ezoboma. Na otota la vidéo mo récemment aya bien absolu ko fait le minor ka sala ngudu kala. Après ça Sam Kaza di conseil mani ke pas télé miwan. Ko fait le midé mo pa wa lo ba clair. Ay boss do biso lo ba ndeko na bino. Botika biso lo sala musala et non bobo mabiso. OK. Lelo presse. Lelo ara Congo be ara mboka so ezokufa. 10% be 50% ko dabe presse. OK. Pourquoi? Parce que on dirait comme ici ba artiste ba diversaire. Vous comprenez? OK. Donc ba pekisi mutu ko sala musala te. Mais sala musala ezala normal. So on est lo lo bate fanda na ndaku na bino. Olobi sokoza na eloko koloba te beloko osala te fanda na ndako na bino. Pardon. Luka information en temps réel diffusé pardon. OK. On se comprend. OK. Que na place na ya na banda robeta masula lukuta. OK. Ay na batu musu ba no finga batu. On se comment toucher na vie privée ya batu. On est dans monde de théâtre ba impoli ba rebelle hein. Ya ba yena ka ba yena mon internet. Papa, au moins bon, les félicitations na YouTube. Merci. Ce qui YouTube est quitté, ne belé peut tourner tout bango pété. OK. Pour na TV na TV na TV banandeni. Batindo na analogie kuna. Yara na mamio sunde esenga. Ay bato sikoyo boye. Présenter be privé prouver biso ce oyo sala. Il est bon théâtre peut ba kokate. Nde yango wana. Mais na bina yo soko yebelo ozo lukate. OK. Qu'est-ce qui passe? So yebelo ozo lukata no baluka no ka bongo. Ato e domaine nyonso luko esala. So yebelo ko lukate ko bando baluka ka boye. Yo on va na ce qu'on a coin, autre traité ba PD, autre traité ba lesbienne, autre traité ba ta kisi. OK. Vous comprenez? Ngana lo ba soki PD a comprendre que Musane ki PD ton senda. Atika. OK. Pas Yolanda conseil no ya paraissait. OK. Non. Yo veux comme PD? Toi na mafinga na. Ah, na mafinga. OK. Yo veux comme PD? Comme lesbienne? Vous comprenez? Ça dit hier que tu as comme PD comme lesbienne ateli ngo mayele et comme pese ba car ngo se ba mbongo. Parce que yo muto yo sala ngo te. O comprendre to baluka. Na place o baluka luka ça o toi qui sérieux na maram na yo. OK. On se comprend ya. OK. Trop ko finga batu. Les jours yo pour ozwa ba retraité au comme dans ma finga. OK. Tout ça la musala bien. Très bien. Tout ça là, donc il a fait YouTube et une polémique. Mais polémique na biso est touché ma vie privée. OK. Tout ça là rare polémique na marambetali théâtre. Tu dis que na minute oh Naomi Barcelone TV ba beti ba fille à 30 ans na nos carton. OK. On se comprend biso skoyo to vivre na actualité. OK. Mon biso to vivre en actualité de que oh na minute belo ne betami ba fille à 30 ans. Nous là madinga le ba fille à 30 ans. Panto imagine tout ça l'on fait. Le ba fille à 30 ans carton na YouTube. Zo on va calculer ma bêtise. Biso na Naomi Barcelone TV les karaté. OK. On se comprend tonton. Voilà, et l'autre il faut pas comprendre que ça là yango yo. OK. Yango yo, il faut d'accord comprendre que lobby YouTube est koleka. Alors relation ni notika na ngona batu. OK. Ponga sina finga batu nyonso. Très bien. Vous comprenez? Nga muto finga, yo sina finga batu nyonso. Boso ngambo na bana posa nanga. OK. Ya to soigner relation na batu nyonso. Même Bible lo bana so luka kimia na moto nyonso to.
On comprend. Donc, toi, bah, jeune, bah, petit, tu as moussala, tu mets toi, au sala moussala, n'a bien. Dans la vie privée, bah, tout est. Vous comprenez, tonton? On a un rôle dans la batu, tout ce qui est vie privée. Merci toi tika ba vie aba tout komi ko chité na biso to ke na biso na suka merci vraiment la luma leba mais la luma leba tout est comme na ba mikolele ka qui est belé awa to perda qui artiste moko artiste comédien qui est awi lo kulenduka kufa ki akendaki mais ba to belé pe ba leka ki ka ba journaliste ko lo ba n'importe quoi pour na liwa ya ndeko ndenge akufa ka kendaki atika biso mais lelo kala mingi to fêter ba zo célébrer jour 40e jour na e ndenge azadi na sama belé paix à son âme. Mais par rapport à l'artiste belé, au Kolobani, ni pour la présence na bango, pour l'artiste belé, on dirait bazo boudé, on dirait ya ebana kité, ni makamango na comment mon angolo roi et comment oh ya ebana oh ya ebanité, na ebité, au Kolobani ni pour na bande copé balo n'importe quoi, au ko ebisa bango ni. Bato ba ebani pe akufa. OK. Tout le monde va venir sur mundweri. OK. Paix à son âme, banda kenda. OK. Na zo remplacer dans théâtre. On remplacer papa mundwera zate. OK. On se comprend. Tout ce qui est langage, on a non. Non. Na bateau ba yeba ki awilo azaki grand. OK. Yo muto reconnaître ka yeba na kite fanda peka bongo. Biso ba yeye to yeba ka yeba na ki. En tout cas, il est bien 40e jour en tout cas. Courage il y a na bateau organisé déjà. Et Orly kokaba ba força ngo mon. D'accord. Kokaba ba força ngo mututé. Et c'est là au moins ça la makan. Et ça la naturellement. OK. Si on comprend, donc, si Kotak va forcer mon touté. On se comprend. Va forcer na bango mon touté. Oh, Monique, non? Ah oui, lo aki, moi quand on a ça, nous ça bien. On comprend. Il faut considérer mon tout. Ah, ça a succès de considérer mon tout. Toi, y a bilobité, Orly. Toi, y a bilobité. Yo ko négliger na kisasa ah lem sous lobi na matadi yem tata mokonzi. Parce qu'il faut les canner senga railler. To négliger abattu. Donc courage. Déjà na ba organisateur, toi ba m'amener au kende comme ça. Toi ba ndeni ya osala po ba to robosa na mastaté. OK. To robosa na mastaté en tout cas paix à son âme. Ah oui lo bato ba lo ba continuer ka ko lo ba ya. To iva na mokilimo oyo. Motema mabe komi déjà de combien de niveau mon amboko na habité. Sikoyo tellement toi banzambe te to ko 6 na so mutema mabete. Oui le ba ta fait na Aimé Bidosha. Aimé Bidosha en direct de London. Bidosha lo ba bongo. Qui mutema mabe ici là na ngote. Mais tant que tu vivre biso ne to comprendre que Orlinda da bongo na o sepela na comportement ne na sa nini na bendana. OK. Vous comprendre pour umena na mokili. En tout cas courage quand on a une initiative. Merci vraiment, courage dans une initiative. On a aussi commis une abisso na suka. Mais tonton la luna bossa ni loko moko. Elingai. Ndetika bandeko to simbali sangu ba comédien pe kaka parmi émission wana o maram tonton Herval Bakabi. Ba fan ba senga rapper ba senga ki ke ye le kanabela mais Mama Bellevie aboyaki ti lelo abenga ye abenga ka eta lo benga ki kaka ona ko bengo ti lelo abenga ka eta est-ce que c'est solo ba fan ba senga ki tonton Hervé na Bela a joué abengi mère abenga et comment il kende ti abenga ki kaka bona ko bengo to garder contact ti lelo peut-être abenga na comprendre non bien ba fan famille Bota famille Bota ba commune ba commentaire que tu as posa ya tonton Hervé. Tonton Hervé abenga mère. Asenga ki numéro abengi ki non faut ba benga e ti lelo. Tonton Hervé aux artistes. On se comprend. Aux artistes. Si réellement famille Bota ba koma ki ba benga yo. Bonga na zo téléphone na benga mukolo Mukolo Belarden. Non? Na otika réaction anan. Ya yemo ko mere sa nini. Isala. Basala babenga si réellement ba considérer ba fan na bango ya famille Bota. So eza ke bango ba koma ki ba senga ki yo. Babo yo bengo pa. OK. Ba senga ko ba moni o jouera bien. Alors si ko babo yo bengo ndeni.
Vous comprenez tonton? Alors on a la rose téléphone té na benga et le roi ndeti. Et le roi ndeti la louba sengi. Ce sont les aléas donc tozawana. Et le roi ndeti la louba sengi. Ba sengi là musu na bafana Aïda. Ba tout ça pas Aïda. OK. Zoro mo nga mo sur téléphone Aïda ande niko. Bafana no ba sengat. Mais faut sangat. Tiens, wana mi bambi. Carrément wana eza toloba eza nini eza lokuta to eza solo. Non, na terre ko nana terre ko ya ko juger tonton Hervé té. OK. On se comprend avis à tonton Hervé ça avis à tonton Hervé. OK. Na vandi à na plateau pour na contredire avis na ye. Mais na talicie par rapport tonton Hervé aux appels artiste. OK. Vous comprenez? Na pas exemple moi ça très ça bena ni exemple moi ça clair. Kinga ba senginga alinga la bengi. Tiens, on monte même considération ça. Faut na tikande ba ça ni. Ba benga. OK. Et puis comme tout boss na elo te orlé. OK, vas-y. Lelo. Ah, bien film na biso parce que pas scénariste. OK. Film est à la peu profil. OK. Pardon? Film est à la peu profil. On niveau le lobby. Oui. On est des professionnels, il y a un métier. Nous sommes tous aboués. Même ton père va dire que comme film à président du groupe. OK. Il dit que film un scénario c'est un profil. Vous comprenez? Na Barcelone TV. C'est na Okuma. Il y a na Marina là-bas. La benga ya na Marina là-bas. OK. Vous comprenez? Pour Nathalie profil yo. Il y a là-bas m'torsa ngo bien. OK. Vous comprenez? Non, ben ya là-bas. Aïe, à jouer ngo. Jamais na robin a serre mo bete. Est-ce que l'obité que le roi ngana ben ya là-bas na ba fi, mais aïe là-bas ba obligé face à nini. A ben nga peka. OK. On to mo mam ça là. Ça dit ya là-bas l'air au chroma David. Te na géo fo la lou. Ego na bi na yo erozwa mikoloté. Erozwa pe ensim dans sim belan qui cité bien on a vu ça au sandeni. A ben la lumba mo. Et ça, il faut que je thème mabe pour na là-bas. OK. Là mon thème mabe pour na Aïda. D'accord, c'est mon ami. OK. D'accord, c'est mon ami plus que donc frère plus que. Mais d'accord et moi ça la Bible honnête. OK. Attends, a bien appelé la lutte. Mais ngale na okoma décor face là. OK. Pour chaque décor, n'est que j'ai au décor et au ça décor bien. Bio nene yenge ça bien. Bio nene ki ngande ça là bien. OK. So comme Jérémie même. OK. Est-ce que vous n'avez pas de kangakanda bandeko babenga tenga tiens les arbres montés OK tant na oso ekoki totika ko sambrier pas bato ba artiste to perdre ba charisme. Merci vraiment merci ndengeba balobaka no eloko ebandaka bien et soukara vraiment bien merci Lalou Maleba na asir batu bayo qui va comprendre biso vraiment et sika oh peut-être un musuto tout sami moi mukie donc toko boloba bokoma bacha commentaire toko bongisa place pe omoni ya malamu encourager et ça la ka bien mingi biso to lobaka to lingara mingi opesa biso remarque matisaka mutu lingara remarque te a mutu oyo akufa donc mutu faut linga remarque ba penser ba point na côté mabe pour ématissa au bongisa okende côté ya malamu vraiment merci na batu nyonso oyo balanda ki biso vraiment Lalou Maleba to comme na biso na suka batu bazolando ebele na kati ya monde na exemple TV na éviter mon message no ya suka par rapport à batu balandi biso directement ba dédicace na yo soki pe numéro eza kopesa bango ba komono ndenge nini ya yo kabisa. Ouais, merci beaucoup na Nande bo penser na ngai. Merci beaucoup. Merci tonton. Et na yebi que mbali boso na fa na plateau exemple TV. Oh mbala liboso. Mais na ba image na fête na zala. Exemple TV eza chaîne oyo le report mi biso za wana. D'accord. Wana na PD c'est trésor de bandal biso tout ba grand ba kowe tout ça moi na mai pour aller le exemple TV, les exemples TV. En tout cas merci. Et là, il y a des gens sur le plateau, même si tu as un biso. Et biso doit avoir au fingate, biso doit avoir le barca la vérité, puis ils ont analyse normale. Merci. Donc, oh, il y a moni que tu mets les barcou. En tout cas, tu limbisi, oh, pas moni tu bien. En tout cas, tu as encouragé qu'après remarque ça là, ma bête. Merci beaucoup na Marien Kou à l'Enjilois. Bon séjour na Kisasa. Na commission na Bilamba Belenzambe pour Marien Kou à na Bilamba. Merci beaucoup na bébé Chikomaneke toujours à Château Rouge. Paul Mwamba, papa social.
Yao Yangwana et Nabo Sanate na Christelle Mabombo, la tigresse depuis France, Christelle Mabombo Yao Yangwana. Nabo Sanapete na Boza Telme Belé na Ranabino, ba Yangai et Stéphane Jobe les banquiers, babi les banquiers très mystiques soit Kabita yo Mabe. Bambote Yangwana mon ami et nani sous dans Sambote Jean-Paul Mayaka depuis France mon vieux et Bananji l'union tout. Merci un bon Gilois, en tout cas un bon Gilois qui se respecte. Si. La Loumaleba, je suis fier na o nazanango. OK. C'est na la linzana la linzala. OK. Donc voilà, babi base na sopa Chilois ngomaele. Bada Simba. La base bangoye dans son meke okweya. OK. Bloc 44 bangone babo ba yibarate. OK. So oye mabe oswango. Bloc 24 yangwana et bambote na bino nyos tout. Naomi Barcelone maman formidable yangwana RK Mouchanga Champions League. Et bana les formidables nyos tout. Na pesibino bambote ebele ba on a bossé pour comprendre que aux amontés visa temps et puis pour rattraper bino ka attends ba SMS. Merci beaucoup. Merci Nayo. Merci. Orlé et merci à Bandoko Nyopto. Merci bien Lalou Maleba. Ben ça te remercier pour Ndima qui copie ça Nayo. Pour Nabiso. Merci vraiment à tout le monde qui nous ont suivis. Ceux qui commencent bien donc finit toujours bien. Et merci, on est déjà à la fin de notre émission. Merci Nabatunyon so Oyo. Bon, c'est pas vraiment qu'on soit tant bino pour na kolanda biso ba commentaire et zawana cha commentaire et ko sa biso bien liker émission, partager et ko sa la biso bien. Merci à maman formidable Naomi Barcelone, merci Nayo pour na encadrement qui toko makamunyo ce qui toko dans le soto mon la Lou Maleba mon ami de konangai donc et ça la tellement très bien donc il y a depuis merci vraiment et puis merci encore à celui que j'appelle donc Nakitaramo Mouké le cordon Barezi Baza, merci Nayo, merci pour la confiance et merci na Deyo na Sima ya machine, je n'oublierai pas à dire merci, merci vraiment na Yannick Chamba ya Yannick Babi partenaire privé ya chaîne. En tout cas Limbisan na bosanelo moko. Oui. En tout cas na bosanati. Babi biso nyons tout. Tozela ba moment ya élection et comment. OK. Et déjà candidat na biso yebani déjà. Babi ya Ben Olondo. Il y a Ben Olondo, Babi Ben Olondo, un politicien au Azana Mayele à Roleka. Ça dit Vepena à Tsiki Mboka Zalaka, aïe pas servir vraiment Mboka. En tout cas, il y a Ben Olondo, courage, toujours c'est la maram, toujours Simbango vraiment Mobimba. Il y a Ben Olondo, en tout cas, bisous nous sommes à Simanayo. Merci vraiment, merci Ben Olondo, merci encore na Yannick Chamba comme je le disais, Yannick Chamba donc. Merci nos partenaires privés. Merci na Joël Yamadjogue. Donc Joël Yamadjogue, merci na yo. Et merci encore à Die Dieng. Balobi ya Fili. Lucie là où merci na yo. Comprenez-nous, nous sommes là au quartier. Donc Balobi Bana Bazolo Bazo Kene. Donc comprenez-nous. Merci à Die Dieng. Ya Fili Lucie là où. Merci encore à Gini. Jibi. Donc Jibi Dimbu. Donc Jibi Dimbu, merci Nayo, merci encore à Ninel Makiese. Ninel Makiese, mère Yaba Petit, donc mère Yaba na tonne, donc merci Nayo, merci na Beni Boukassa, donc Beni Boukassa na reine, merci Nayo, merci à Djika Ananas, Balobi Kassavubu Nakati à Paris, merci Nayo Djika Ananas, Balobi. Joël et Madjoge comme ça, makambo wana nyonso et ça la bien, yango wana makambo ndenge totambola kanango, merci à maman Zoé Kumba ya ba Zoé, balbi ya papa Brice Kumba, merci na yo, merci lisusu makasi na maman na ngai Kofi Satu ya ba Kofi, merci na yo maman. Merci encore na Mena Mayuma, maman Kofi Satu na bese ba mbote belé. OK. Na matonge. Mena Mayuma, maman Kofi Satu donc merci na bino, vraiment bozawana bo soutenir leki na bino Orly Kanza et tout le monde boya bobeta tourne les panaché et ko sala biso bieza na Kasavubu sur sport donc 73 donc ce que wana okolia okomela les panaché chez Mayou. Merci vraiment, merci maman Kofi Satu, merci Mena Mayuma et merci à tout le monde qui nous ont suivis. Merci na maman nangai Oya Mote, ma maman nanga Nicole Achiki, donc merci na batunion so famille nanga mobimba famille Kanza, merci Nabino et bon Landabiso à la prochaine sur le même chaîne donc la même chaîne bon Landabiso et que ça la biso bien. Merci, portez-vous bien, on se retrouve à la prochaine, ciao.
Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Yasika et Yumi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert dans Nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai Yasika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Oko che. Bazui. Ceux qui pagent na bache. Bazui. Bazo akaka. On sait jamais. Yamami. Toki. TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la Nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.